Mais on a qui peut parmi oui, na zaki na FCC na zaki na coalition ya na gouvernement ya coalition na bango ngai na utaka na rassemblement na bandeko ya FCC ndeko salaka gouvernement ensemble oya ndeko sami ba dibanga mengana jamais na kota na FCC na kutika la pe kota kona qui le lo intérêt mboka ele lobby tokenda ta na FCC tokende kuna mais malheureusement nano intérêt mboka itinda biso kuna te yango tokota FCC te. Mbote mingi nabino ba besoin partout dans le monde entier. Moi kolanda biso sur les www.congofrance.com. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Une fois de plus, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez dans vos maisons. Merci. Je reçois pour vous Excellence Willy Michiki, président national. Il y a parti Inana, voilà, avec lui ensemble. Tokobeta maimatali actualité politique ya mboka na biso pe tokoyeba était ya Inana évolution nango. Et puis nous allons encore parler sur troisième congrès, il y a AFDC, il y a les sénateurs Bat Lukwebo. Sans plus tarder, Topesi Mbote, Yambote Tobana, entretien à Bissou Mokona Lelo. Excellence Willy Michiki. Merci beaucoup, Excellence. Yambote Tobana, Totumana, nous, Maïmatalina, nous, parti Inana, boni évolution à parti Inana, Excellence. Non, Inana isa kolongono ndenge kabiso yebi toza ba nationaliste d'abord comme ya parti yango moko elobi Union nationale des nationalistes biso toza kaka tokowa pona ekolo c'est-à-dire lorsque intérêt ya mboka ezali biso toza toujours pona soki lelo intérêt ya mboka elobi tokenda ta na FCC tokende kuna mais malheureusement nano intérêt à mboka itinda biso kuna te yango tokota FCC te. Mais on a qui peut parmi oui, na zaki na FCC te na zaki na coalition ya na gouvernement ya coalition na bango ngai na utaka na rassemblement na bandeko ya FCC ndeko salaka gouvernement ensemble oya ndeko sami ba dibanga mengana jamais na kota na FCC na kutika la pe kota kona jamais ata intention kutwana ta na pongi ya nini na zola la ta na kati ya ndoto na koko makuna te po baza bandoki. Merci beaucoup. On a accusé Bandoki, mais il y a l'autre fois accusé qui tant on va qui j'ai même ma main coupée de accusé que opposant Doki. Il y a les phénix, tu sais qui doit mourir les pères. Prophète Azandoki, ngana prophète na mona ngande makambo. Et puis wana mbo bato ba interpréter yango malamu te na lobaki ndeke papa Tshisekedi Etienne a kozonga te pour occuper poste à 500. Et si kata yo moka isika olenga ko ya dali lelo opesa ngo leader Maximo Tshisekedi isai ko sakana naye onga na ibi viena nga ada pire viena nga ndona bino viena nga oyo akosonga suna poto na Congo te po occuper poste wa. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Mes collègues qui m'ont conzamboka na discours nae à l'instant qui dialogue et non. Union sacrée pour la nation. Tout le monde qui et banda qui m'ont collé à lobby lundi avec qui recevoir ba autorité to ba cadre yamboka na biso ebele. To ko baté Willy Michiki lelo consultation yango ba to ba pesi position bien que na ngambi ya baila muka Martin Fayulu jusqu'à sinon toujours position na été to bien que Moïse Katumbi arrivé na et ça pour ce vendredi à la ville à Kinshasa aux ala ba ko recevoir pas président de la République mais Willy Michiki Inana consultation to ko baté est-ce que vous allez parmi bato mon konzamboka 5 qui pour na ko consulter topé dialogue ya union sacrée et Union sacrée pour la nation, pardon. Est-ce que quoi aboutir à quelque chose n'engue population bali cause parce que moi ma contradiction est ali. Oui, oui que ngana zaki coordonnateur ya la muka na territoire ya Walikale. Ngande pe na sala campagne ya ndeko Martin na Nord Kivu. Na kina equipe ya campagne era yake na aéroport ngai bandeko Muindo Zangi ndeko Paipai des autres ndeto ya Mbakiye na aéroport era yake. Et là pour na kolobake toza ba la muka mais na taki na la muka na constaté que président a pesi liloba moko ya malamu idée ya malamu kolobano totika nano ba parti politique na biso totika ba intérêt partisan ngana za kingana tota nano république puisque le mboka dans la crique
ndenge papa Mongolo Diaka bandolo ba mboka za na crique et soki to yokanité to se dépasser te mboka oyo ekobeba ekosila bamboka mike pembeni na biso ebonga économie eza malamu te lelo mpona kolia eza pasi insécurité bato bakoma meme kolia misuni ya bato babomi babalie misuni nao na este lelo ezali donc tolobi non il faut quand même sursaut moko patriotique ndenge mokonzi ye moko selon ba prérogative na ye constitutionnelle oyo elobi aza garant ya bon fonctionnement ba institution a constaté moko ke ba institution ezosala te ezofonctionne lelo conseil des ministres eotika so kosala te eza te akobenga so yango te puisque ye na premier ministre ezosimba te pesa mbwa abo lelo yo aki communiquer te na président assemblée na président ya Sénat wana nde babenga yango crise persistante en vertu ya constitution le président de la République na crise oyo eza lelo aza na makoki ya kodissoudre assemblée nationale badepute yangani wana bauti osala kaka 2 ans badepase bambongo na bancampagne barécupere ata eloko te bakende na chômage yango badepute wana balamoki babi te soki tolandika makambo oyo ya ba PPRD oyo bango baza na bareserve bango mingi tokoya kozonga na chômage baza même sûr te que soki na campagne oyo bakoki même kozala réeli na ndimi te même que 10% na bango bakozonga susu na hémicycle nde omoni badepute wana 267 bauti kosigner allégeance na union sacrée pour la nation na Sénat p 67 sénateurs basigné donc makambo esili lisolo wana ya majorité eza les sociétés yango omoni même na congrès touti sikoyo ya AFDC Kabunda lobby pona bango na IDPS na cash masolo ya FCC eza ya passé partenaire na bango maintenant on a remplacé FCC et comme AFDC A et allié donc ndé les cambo toza tosolo balelo c'est-à-dire que lelo makambo comme kaka ya union sacrée yango moni pende comme Moïse Azoya ngai pe na utipe na pe chef ya parti neti Moïse na lamuka toke na pe la consultation menga na okende na côté oyo na kombi ya AFDC et allié puisque mutuna mutaza libre okende Moïse pe okende na ensemble na e na ndengwana yango na lobi même de Martin na comprendre azoluka ko habillé aza quand même na kamwa nungu muke mais il faut toyebake lelo il faut se dépasser puisque intérêt ya mboka nde faut to tiana no liboso yango tolobi union sacrée pour la nation yango nde ko katisa makambo nyoso yango nde ko sisa insécurité à est yango nde ko bongisa panier de la ménagère yango nde ko sala ke lelo fonctionnaire de l'état policier militaire azwa mosolo et ko permettre yep à réunir les débuts du mois parce que mbongo ezali mosolo ezali ba ressources ezali mais problème ezali de mauvaise gestion yango no moni tata mokonzi abandai ko balobi bazoti aye ba kokoso na nzela na ye pour gouverner malamu te avec éli sur un programme mais moyen appliquer programme ezate yango na siko lelo to pese majorité siko donc oyo nyos azo la consultation makambo ici la kala azo habiller yango maintenant sur le plan constitutionnel azo à disposition oyo et qu'on permettrait à désigner un formateur et à part puisque beaucoup li consi et lobby ceux qui parti politique mon côté ou le combat politique mon côté et gagné na maponani c'était le cas en 2018 au tali cash et à gagner na élection te la muka la quitté au yabiso et nani FCC azala quitté ba parti zaki ba AA wana ba ABC ba AB banani ba INC ba IDPS allié bango de bakindeki na élection normalement le président il ne fallait pas andima majorité oyo mécanique de facto basalaki il fallait à désigner un formateur à identifier na babingomba wana nani nde azali na majorité baza wapi nde loko siko président azosala sikoyo nde ekomimisa siko majorité otozo benga union sacrée pour la république eza la mukate eza FCCT eza KHT eza FDCAT eza bingoma moto eza ya république yango nde ko kamba mboka pour 3 ans oyo comme mabiso pe na maponani mais excellence kolanda mambo ya union sacrée pour la nation
lobi toyokaki to mpe tozwaki baintervention ya oyo azali président ya sensa olenga nkoi ye aproposaki na mokonzi ya mboka yambo ete azwa nanu décision oyo efaki nanu abanda koconsulte le sénateur à vie Joseph Kabila oyo azali autorité morale ya Front commun pour le Congo wana ezalaki proposition ya président ya sensa olenga nkoi tokoyeba te est-ce que azalaki na sur le bon voie ya koproposer mokonzi ya mboka modèle wana to mpe faki stratégie mosusu esalama alors que jusqu'ici FCC nanu mpe te base prononcer bien que quelques présences ya bamembre na bango bazalaki lobi na kati ya consultation tel que le président ya assemblée provinciale la ville ya Kinshasa Godel Koyi mais par rapport à la proposition ya président Senta Olenga Nkoi excellence boni bojije proposition ya président Senta. Oui, nakanisi ndeko Olenga Nkoi wana atapaki pembeni vraiment puisque azokanisaka kizaka à l'époque ya kabilisme mobutisme des personnes kaka bazwa mboka en otage te wana to dépassa mais bako solana na ya za sénateur ya vie omzu aza président sénateur à vie a une responsabilité à mon côté sur le pays. Mais ils sont des partenaires. Même partenaires na bango. Même autorité politique. Si il y a un sali, il faut payer normalement, il faut payer à Mbappé Kabila. Je crois que Mbappé, puisque Kabila a mon conduit à PPD, a tapé mon conduit à FCC. Je crois qu'il y a un agenda, il a prévu ça. Mais à Kolobate, non, Natiki Baimbo Kanyoso, la force politique et sociale, ou la société civile, la responsable de la confession religieuse, Bingomba, le chef, il y a un regroupement politique, il y a un parti, Atika Bango, il y a un Kabila. Non, il y a un Kabila Barbi, il y a un accord. Mais accord, il y a un Bango, convention à Bango. Et comme ça, l'icolo, il y a beaucoup de concité. Et puis, le président de la République a prêté serment. Il y a qu'à respecter la Constitution. Donc, accord, moi, nous avons signé. Ils ont violé la Constitution, ils ont nul et déni les faits. Il y a un Olenga Nkoi, peut-être a une mission a été, il y a même 500, les lots, ils ont sur la Moussalate, il y a ça à côté, puisque les lots, ils ont maintenant Makamboya, République. Comment sauver la République? C'est pas sur la canane, tu sais combien de fois, moi je me rappelle au moins 4 fois, tu sais qui dit, Nakabila Bakutana, mais Namonata et l'homme à Malonga et Salamate. Bon, les lots crise est comme persistante. Les lots au Mona Wapi, président de la République, Azo Bima, na cérémonie officielle, a opéré sa premier ministre na Mbotete. Na nani wana oyo na école de guerre, bakende ko pesa ba diplôme na balo orea. Amuni premier ministre bonita ebiete. Au Mona Wapi. Donc même la téléphone ba beza suma solote, conseil des ministres ezo salamate. Mais Mboka est bloqué. Est-ce que Kabila a débloqué encore? Nandimite parce que basona ba téléphone Kabila azana numéro de Tshisekedi peut azana na numéro direct ya Kabila et puis to kozwa deux personnes wanate bazwa mboka nyoso en otage te Kabila peut être consulté comme batu nyoso Kabila aleki nini ba monseigneur Mosengo o bayambi ba mukonzi ya Seni o akoyamba Moïse Lobi azoyamba biso baati modeste na direction biso Kabila aleki bangona il est aussi chef ya regroupement comme bango donc il faut pas on sur wana ndeko Olenga Nkoi vraiment je m'excuse na ngakaya espérer mingi mais wana a tapé à côté donc azo comprendre la profondeur de la crise tout ça nango crise est dépassée par individu et ça crise ya république il faut baimboka nyoso bapesa maele na bwanya wana oyo mukonzi mboka kozwa ndia ko décider alobaki moko aucun cas ya figure ko sala exclu te nyoso est possible à commencer par divorce ya ye na coalition oyo ndeko Kabundu a été annoncé que bango na FCC ici là bango moi c'est sikao ba auto ba les AFDCA alors bien ngo sikona concret wana entre ta FCCP babi bazana ba preuve moi ça que président Félix il faut à respecter ma accord mais ndina zolo ba wana ndeko divorce on les a comme makaka bo ndeko Josephat on a zolo ba boye accord entre ba individu d'abord accord wana on ce qui est ça on a monaki na ba réseaux sociaux et ça d'abord notariété et ça légalisé nganda juriste donc ça papier pamba ya toilette et puis de oko signer accord te lobi na mutu na kolande ba crime de santé
yo moko prêter serment ko respecter constitution et lobby na yo respect ya droit de l'homme observance ya mibeko ya mboka Kabila mta prêter serment c'est Tshisekedi lobby Tshisekedi ba ko poursuivre pour trahison puisque a respecté te beaucoup li konzi donc accord wana eza accord politique lelo yo eza papier à toilette eza sona eloko moko te ba lobby non ba ko poursuivre même famille na été est-ce que mona ngwa constitution et lobby que nous tous biso nyonso devant la loi toza ndenge moko nous sommes égaux siko yo oboma mutu oyiba ba poursuivre yote pour un accord eza au-dessus comme peut battre kalobiano règlement intérieur il y a assemblée nationale est verrouillé parce que règlement intérieur eza au-dessus de la constitution déjà le règlement intérieur on est déjà sur une mauvaise base et viola déjà la constitution puisque FCC n'a pas la majorité il faut identifier qui a identifié quel est l'informateur qui a identifié la majorité puisque FCC a été dans l'élection ceux qui étaient à battre pour qui FCC qui est na CENI tout le bango est que besoin na liste électorale FCC exact alors de quel droit bango va que nous comme la majorité on est tout c'est un débauchage koyi babato bakosi alors président conscience na il travailler alors non quand même j'ai un mandat j'ai des comptes à rendre na baimboka na sala kimbeba na sala ki erreur na koi mais na kutika kana sete na telema yango président telema non na tayi na mulili tozongela na ndenge ya bosol yango na ba accord nyoso signaki nyoso wana ita nul et ni le fait ba règlement intérieur wana o salamaki sur une fausse base ya mensonge ya muibi o nyoso eza suna valeur mokote toko bandela makambo na zéro yango na union pour la nation lelo ils ont bien ce comme ma solo ici au président ausala azonde ko biasa ko lamba kapo lamba et la bien na kanisi bokolo bana ta prophète na lobaki na micro ka oyayo FCC nani cash eza inceste eza neti muto abali ndeko na yo moko yo frère obali sœur na yo di bala wana ko ni musika te soit bana bakofi bili bale kofi na baki bango 2 ans est-ce que batali 2 ans c'est sili et si moi aussi là au novembre aussi là kabundo ti kolobango de ba pesinga raison c'est pas qu'il n'a pas prophète na mona kande makambo ekoya ndenge pe na fio que majorité oyo azaki nango o mécanique et sili la vraie majorité comme majorité à union sacrée pour la nation o eza na coloration politique te yango no mo bande ko Moïse basoya bande ko bemba pe bakoya biso nyoso tokei donc esili lisolo abu pia kasi mikolo elekaki tomonaki Martin Fayulu azali président national ya SID kokatisa ngambu na Brazzaville kokuta na tête à tête na Sassou bien que les comptes sont rendus n'est pas encore vraiment officiel mais tomonaki pe ba nungu na kati ya quelques militaires SID ko interdire na Martin Fayulu à participer na kati ya consultation kasi na ba confession religieuse 5 bali ko senga na Martin Fayulu à participer parce que ezali pour l'intérêt à la nation. Excellence Willy Michiki lelo nino koki koyebisa na Martin Fayulu parce que jusqu'ici position ya Martin Fayulu pe na yebanité na noté à se prononcer bien que toyoki déjà position ya mwana mboka Moïse Katumbi Jean-Pierre Bebango Gombo mais kat na la muka jusqu'ici ba kozelaka réaction ya Martin Fayulu. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui à Martin Fayulu concernant l'union sacrée pour la nation? Oui, nakoloba boye ndeko Fayulu na sepelane makafi ngana eba Fayulu Martin atana na société civile et na conférence nationale bango ba ndeko Bahati Modeste Pierre Lumbi Mubake Basaki batu ya société civile ki basa Maliba Frédéric président IDPS na Etienne Tshisekedi nde batinda kangai na kende ko négocier na bango na moni Pierre Lumbi ba Mubake wana na moni bango po baya ko soutenir IDPS. IDPS tu as 4 délégués. D'ailleurs, il y a comme délégué à chef coutumier. Donc, mais tu crées dynamique parce que ma bout à ça qui n'est à passer par je suis belé. Pour y a ça minorité na IDPS. Malgré ça, IDPS a changé dynamique. Donc, Martin a la conviction. On est faux, on dit mango. A la conviction. Et puis, ce qui Martin vraiment quand il a eloko a tégraté.
yango mutumo abandonné sanga ah ceux qui vraiment ozaki moi si akala copine ya Fayulu ozana pasi pour kolandela oka akotika yote. Donc Martin a dans la nature na, mais il faut Martin peut à comprendre que extrémisme et fout à kailo comme côté puisque er moko boye dynamique moko koya oko se sentir moko comme isolé o moni tinga ngana grand prêtre na lamuka na grand prêtre na kena FDCA poya FDCA andimaki akende na union sacrée pour la république ndeko Moïse azoya ndeko Bemba pe akoya peut-être ndeko pe muzito batumsusu. Alors Martin risque à cause là isolé au sokomi isolé au lembi pe force na komi ngata mtenor Kivu et pas na biso bakelo bisanga ah comment il soutenir Martin habita Swahilité ata mungala mu Congo na bien bango te eta makambo te ata congolais Kabila zande ko na biso mu Swahili apesi biso nini yawa bozana mai bozana lotiriki bozana balabala et donc na lobby Martin azali changement azali muto azoya na bongwama to pesa PDP chance to voter yango moni ba votaki Martin pour na biso siko biso to baki ba voter Martin soki Martin azoyo kelanga lelo Willy Mishiki na Nord Kivu akute sur le coloté ba ko bloquer et vous appelez ndenge na Katanga et vous appelez ndenge na ex Équateur ainsi de suite. Donc de Martin faut à comprendre que Hermoko au type pression pe au lembifi tu sais que dit abondisa Kabila mais ba ko s'embrasser Camero kaka na ba Tshisekedi so obi omoko la élection en 2011 ce qui Etienne à l'époque qui pour la caméra est-ce qu'il est empêché bango pour ensemble ngai il dépêche le baki ni ah Mishika bomi Tshisekedi tout ça na bango lelo politique c'est dynamique ndeko et puis en politique batala kande intérêt batala kate ba passion et quand atene timo faire libala bo swani ah yona ina mona susute ngina mona pena bana te ngani sikende ko Martin ko sena ko pesa épée à côté na dynamique ya sika makambo ebwangami puisque lelo yo to sali ba étude na kati ya la muka kaka. C'est pourquoi on a une déclaration ya présidium tisiko ezate to lobi na ba biso to bi ah mais ceux qui tozali ko les ko fragiliser ndeko Félix tozo pesa nde ba bekeye ndeko Kabila na batunaye boto ba monisa biso passe pendant 18 ans sur le pouvoir lelo parce que ceux qui les Félix a quoi c'est pas la muka mtozo pouvoir non il fait ba Kabila nde ba kozonga. Vous vous rendez compte que 18 ans, il n'y a pas de tomoni, le loma est zakaté, l'amboka, l'hôtel qui est zakaté, balabala est zaté, passe n'a pas. Donc, on te l'obité. Ata, ce qui koko so ezala qui n'a pas ponani, quand même Félix, ata moko ya biso. Félix, c'est le président du rassemblement na biso. Comme il y a moko à se ressaisir, à tendre main na biso, bande koboya, nazana kaka, nazana passe boya, nazana toujours pouvoir yangoyo, boya, to fan de lango. Nous avons intérêt lelo ya ko soutenir ndeko Félix même si il y a pas problème interne to kotala ngo après mais lelo nano to sauver république. Donc likambo zali lelo zali likambo ya mabele zali likambo te ya ko ngana zo kiti te tout ça sont net ba net biso ba fonction tout ça sont ngo besoin ngala comme ministre na 26 na zo ba gloire nyoso so ba besoin lelo na so na bilanga za tranquille bilanga nga minalingi quand même que ndenge ngana bilanga na liaka congolais mususu oya za ndako alia même ceux qui sont comme ça la té mboka ezana mbongo fo bafuta okina poto lelo poto ezana ba ressources tene biso ofana na ndako boye bafuta ka tous les jours puisque mboka na ezoko produire moyen du moment bakotaze que yo zana revenu te faut l'état peut se revenir tulingi tozonga wana mais tokokoma kona ndenge nini soki tozo kanate yango na lobike vraiment to prendre président Félix Omo message au ya lobby a lobby abye moko atiki dépêche là atiki cash atiki coalition na ye alobi bande ko boya to fanda to beta lisolo pour na mboka d'accord que quand même avec la bonne foi il faut quand même to le caractère que chance wana il pouvait dimbo ngana daki elila je mafuna bino nyoso ngamo na kama mboka ti faire mandat nga après mandat nga posala mais il a encore 3 ans alobi dans 3 ans ndeko mama to kosala makambo ebele yango alobi mutu alingite ko ya na consultation adandoki ada vraiment vrai ndoki alingi mboka ote. Merci beaucoup excellence to comme la soukapoto chité mais kasi excellence Mishiki lelo tout le monde a fait il y a le sénateur Bahati basali 3e congrès na bango lelo 3e congrès extraordinaire tout le monde lelo excellence Willy Mishiki adhéré
na kati ya AFDC donc inana ezali moko ya ba allié ya AFDC eloko nini motivé yo d'abord kokota na kati to pe kokoma parti allié na kati ya AFDC? Oui, d'abord on avait observé à distance AFDC. D'abord AFDC ba leader nango mingi ba uti la société civile. Oyebi yo moko société civile eza batoyo bazaka toujours à la défense ya baimboka. Bazane tibiso te de politique to ba biso ba politicien tout aka ba intérêt. Alors na lobinga ina za politique tout fait avec Tonis nanga comme politicien. Ce qui naye ko sangisango na oyo boanya ya bandeko ya société civile expérience na bango et ko pesa sauce moko malamu oyo vraiment et ko servir baimboka. Deuxième chose, AFDC malgré avec qui combattit na PPRD, pas na FCC, na PPRD, mais AFDC des premières forces politiques et électorales dans l'élection auto-sociale. Avec presque 88 députés élus, mais PPRD a été longola, batiki 44, Cour constitutionnelle a ramassé P3, les lots à 41. Donc on a en tout cas, et puis AFDC, au Mouni Awa, on a 470 délégués. Dans la province, c'est pas facile. Donc, surtout dans la période où il y a après Covid-19, donc dans la crise, mais le sénateur professeur Modeste Bati, il a mis les moyens pour battre ce bail en congrès. Donc, province, 26 provinces, est représentée. Ce n'est pas facile, même le parti va perdre ça alors que bango soit moyen où il y a l'État. Il y a une vision pour le Congo. Puisqu'il est prêt, il a commis sacrifier pour le Congo et que les Libyens. Alors, en tout cas, s'il faut faire alliance, tout ça, l'alliance, Nandeko Modeste Bati à travers AFDC et alliés. Puisque tout ça, allié à AFDC. Et les lots, tout ça, 41 partis politiques, membres AFDC alliés. Et je suis content que et outi sikoyo kolomama na bouche ya président ai ya IDPS ndeko Jamar Kabundo alobi pona bango li solo ya FCC cash et comme li solo ya kala lelo ba pona bango AFDC a de à remplacer FCC comme allié na bango. S'il faut faire gouvernement lobby, il faut faire alliance ba ça na FCC na AFDC. Évidemment AFDC a une mosaïque naé na ba parti mususu wana ba regroupement mususu ya ba FCC bon la muka pe akoya lobby mais bango ba lobby kaka lelo coalition na bango eza lelo ezali IDPS et AFDC donc cash na AFDC donc c'est une bonne nouvelle lelo pour vous dire que ça confirme comme on a bandolo déjà depuis quelques jours que tout ce que les chefs de l'État azosala itaka ko habiller structure wana sika oyeko bima. Est-ce que ça a pour le partage à gâteau? Non. Pour le partage à gâteau. Partage à gâteau et ça peut ma bête puisque ceux qui bossent na ba irresponsable à la tête en boka ma compé et aucun été. Mais objectif est que ça la partage à gâteau puisque to lia pe ba gâteau ngo mingi. Oni gâteau ça ka secret maman. Ceux qui peut ngo mingi au cause wa diabète au cause pe pas mingi donc il faut lia ka kama muke mais au luka pe ba tumsupe bali ndam omona kana anniversaire après ce gâteau mukolo gâteau kutu ali kata kutu te akaboli bato mususu ndeto yito sala tolie pe biso muke to pesi bato musupe gâteau muke. Merci beaucoup excellence Tokomina Souka mot de la fin na diaspora congolaise au bali kota la biso mot de la fin kozala nini et surtout pour la mambo ya union sacrée pour la nation. Voilà, pour la union sacrée pour la nation, biso tolobi boy surtout pour la diaspora parce que pesa anga pas mingi. Diaspora ils ont contribué mingi na économie à Boka. Oui, que chaque année il y a au moins 1 milliard de dollars. Il y a transfert de Salamaka kouta na ba poto koyati awa. Chaque année bande ko diaspora besoin intervenir awa. Bazo ça la pression na ba pays amis oyo surtout tu as poto parce que poto donc Europe Amérique et si ba décider bazali comme ça la pression pour na mikonzi mboka awa ba changer ba respecter bonne gouvernance ba respecter droits de l'homme bande kona ya poto ne basala mais er tokena ba vote bande ko poto ba vote akate
or na bamboka mosusu ke na ba Maroc même pays neti Rwanda ba Rwandais baza à l'étranger ba votaka bango nyonso yango biso na FDCA parmi ba revendication na biso il faut d'abord réformer ya CENI avant élection na réforme ya CENI wana il faut to sala identification na recensement ya population congolaise oyo na kati ya mboka na oyo bazali banda pour permettre aux Congolais de l'étranger c'est inscrit dans la loi électorale va voter puisque ceux qui Congolais de l'étranger va voter va causer la peine va représentant na bango na ba organe délibérant neti assemblée nationale neti sénat même assemblée provinciale pour bazwa pe parole d'autant plus que baza pe na musala oyo basali baza pe na ba droit mais baza pe na ba devoir mais bapesa batala kaka ba devoir na bango mais bazopesa bango ba droit na bango te yango na lobi bande kwa diaspora avec union sacrée pour la nation bokozala pe na ba droit na bino ya ko voter na ya kozala pe ba électeur tout en étant na poto bo postuler boza na poto et là parmi ba démarche oyo FDCA et la consultation à kopesa tata mokonzi pour écouter la réforme il y a CENI au tokosala puisque pour nous réforme il y a CENI et ali préalable et ali bosso avant opération électorale et ça là-bas. Merci beaucoup, merci à Olivier Vico qui était derrière la caméra, merci Excellence pour notre invitation, Nabiso. Merci à toute l'équipe technique de 3W Congo France. À nous revoir la prochaine. Bye bye. Congo France. Site ya Congo Masolo danger Masolo kitoko. Congo France.com